katière nyonso avabi ma katière famela makila makila wana komela ya muto balabala te akomela makila ya propre famille na yo botami na yango monde à ténèbres c'est la cérémonie kobanda 0h30 ti 3h30 30 minutes zalaka yo ke kobwaka bamvutima mettre na sali cérémonie abaluse soso akati kingo bapesinga makila na meli makila na mela ki basalinga cérémonie nzoto échanger na komi komona bandoki ya famille na bandoki ya quartier mais bango bazomona ngate c'est parce que nga bapesinga pouvoir o ezali kolo ya bango bene bala bimisi ba cercueil bike kwa pelisi ba bougie abito fukama to fukami place ngo molili zamba pembeni ya mai abandi bencartation Panda bandi bencartation tokomi komona mbonge ya makase koti na mai mbonge ya makase koti na mai eloko moko ezo panza mai eloko moko ezo panza mai eloko moko ezo panza mai nguma moko munene to nguma wana munene komi pembeni na biso bimi na mai akomi pembeni afungoli monoko naye koti na monoko nguma wana nguma mutaliboso nguma wana melinga alors naye komona muninga nanga pakoti mettre wana pa ya côté siko ba place enga na komona bango bazokota nazomona bango nde bakota na kati ya mutuka ezotambola liboso sans chauffeur na komi komona ba immeuble ya ba milai ba mituka ezolekana mona ba mituka musu non na mona te oui ville batupe to komi liboso a mir moko lopango ya munene mulai na mwendenga comparer ngo te na mboka na biso na eko na moni ba diamant ba or na mir wana ezongala l'autre poussani liboso porte wana mettre lobito fukama na mona ba sala ba prison ebele liboso prison moko mabende batu moko bakangi bango ba chaîne na lokolo moko batu wana ba papa basi pe mibali bazali ko ya na kati ya prison wana lisekite pour sani lisuto komi na sali mosusu toke komona basi ebele bana machombe ba mateli bango na mapeka bana wana baza kolela epa ya basi wana bazongisa bango na mokili pona ni balongoli bango na mokili avant soki diable utiliza kinga pendant 24 heures pona kokanga ba vie ya bato pe pona kobebisa ba vie ya bato lelo nzamba za ko utilizenga pona kobongisa ba vie ya bato oye beba et puis pour na kufongola ba vie ya bato oye kangama. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette bonne émission avec Yves Ipan, tous de temps des épaules. La fin avec la série continue toujours de votre chaîne, c'est ma promo des 140. Merci à toi, Mikaba Jinde derrière la caméra. Merci à toi, mon ami, donc John Willa va exit Belé dans les États-Unis. Merci à Poupon du Bon Canada. Et sans oublier Papa na Owen et Papa Owen et Ruben qui s'étaient modifiés dans Katia Paris, mes amis, la possible vraiment ébélé. Voilà, nous sommes déjà avec les révérends pasteurs, tous bien avec Bongo, Azali Moko, il y a Katia Oyaka, la Keba, la Komazumbi, Vasco, Lilo, frère Daniel, Lilo évangéliste Daniel. Tous les awa Tokosubato Yeba. En fait, Nini Salaki a comme Gan Katia Namboka Congo, comme la Kopanza Metu. Kobimisa Koboma. Voilà. Tous en awa, tous en ex-catcher na kombo ya Zombie Vasco. Papa Vasco, boni santé na yo tobengo Vasco to tobenga yo frère Daniel Peace. OK, merci papa Yves mutoza munene zakaka Yesu Kristo. Amen. Yende toza kotombola. Pour lelo yo tokoki komi tombola to mi pesi to pesi ba kombo ya ba archbishop to mi pesi ba kombo ya ba docteur to mi pesi ba kombo ba pasteur to mi pesi ba kombo ya lokumu me toza musika na nzambe wana tosali musala moko te donc muto munene aza Yesu Kristo na préféra ba benganga frère Daniel mais naza évangéliste puisque Yesu Kristo atika kinde ba évangéliste. Voilà. Merci papa, nous sommes beaucoup que tout na témoignage de Nabiso Alelo. Prière. Nzambalo la topesi yo merci
nyonso esalamaka na se na mokili awa pe na likolo ezalaka mabongisi na yo. Papa obongisaki mokolo lelo tokokutana na bandeko na biso Ive pona kosala lisusu émission oyo tindaki biso tosala évangile na yo. Papa tika ete oyo nyonso akolanda émission oyo pe akotambola na kobanga yo bomoi na ye esa na ko changer vie na ye échec ezala lisusu partage na ete mais partage na ezala réussite na réussite kati na yo Yesu Kristo po to sopaki makila nde longola ki biso na ba réclamation ba lié ya famille oye blokaka ba vie na biso oye bebisaka ba vie na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso to bondeli na kondima tolobi amen. Amen. Voilà, merci. Et ça, ce plaisir Makassi, Papa Vasco, Papa Daniel, tout le monde comme voilà, excusez-moi. Alors, encore plus par rapport à Kobon la montée manayo, comment comment grand caché, au côté de ma maison nini, fétiche nini simba, bon ngani no salité pour que comment caché pour te dire que ça nzela moko mabe, le loba témoignage avant de kubele, ba uta na monde uzalaki, univers uzalaki. Ok, merci Ndeko Ive. Merci. Et naeba kepete mukolo moko na kokaki kokota na bisika ya mabe o nazalaki wana. Lelo nazalaka na one sengo mingi na ebisa bana na Nzambe pona koma kolala pongi ata musala Nzambe lelo pe eza makasi. Donc musala Nzambe eza makasi mais kimia Nzambe apesa ngai naza lelo na kati ya kimia na kati ya ba condition te et puis naza lelo na koma kolala pongi na kimia donc pendant 24 ans mukolo mona tikaki kolala pongi te. Alors service de Lucifer. Oui, pendant 24 ans mukolo mona ebaki nde balala kate. Donc Yesu Christ ndapesanga kimia yango mona tatolaka toujours kombo na ye na tombolaka kaka kombo na ye. Ngai frère Daniel na botamaki na famille o ezalaki chrétienne. Papa na nga azalaki mosali ya Nzambe. Mama na ngai pe azosa bande ko sala Nzambe na kati église fait pas konza malamu et ba frère na nga nyonso bande ko na nga basi pe ya mibali bango nyonso bazalaki ba sali na Nzambe. Alors ba yembi binga pe nazalaki moyembi na yembaki na chorale ya malaika na ekipe ko yemba na chorale ape na komaki sous dirigeant na époque wana église ya Nzambe fait pas konza malamu ya sans fil 1 biso de to fungoli yango na papa na ngai na bandeko na biso mususu ya basi na mbade to fungola ki église wana lelo ekola pe ezalaka liso moko te na 400 fil et comme mi balé dans époque wana nazalaki pe évangéliste poto bana okende évangéliser sans fil ezalaki zamba bandako ba ya moko moko komoko to mona bino ndako wa me ndako moso mwa distance wana mwa bwe to okende kote ya bato na bandako. Alors to kola ki pe na vie moko ya bonzambe to ezalaki pe na ba camarade te ba camarade na biso mingi ezalaki bato oyo to bande ko sambela na bango na kati fait pas konza malamu bakoya kotala bino bayembi bino pe bozo kende kotala bango kozamna na ki camarade ya quartier en tout cas to kola ki bongo te. Mais eloko nini yaki kokoma na quartier to vanda ki sans fil pembeni na biso wana babanda ko chumbola bazelo panda baza ko chumbola bazelo bato bazo chumbola bazelo wana bazo teka mituka pezo ya kozwa bazelo ezalaki ba mabulu ya bazelo esika wana. Alors na ba mabulu ya bazelo oyo ezalaki esika wana eloko nini oyo ekomaki bato bande ko beta ba shit wana panda bato bazo beta ba shit ezo beta mawana bato baganga kaka ba jeune de bazalaka bato concours ezo salama bato bazo uta ba matete banjili bazo ya kosala concours place wana na ba chiter musu ya bana sans fil na musu ya masina. Alors panda ba concours wana ezo salama bato ba jeune baganga kaka wow bato baganga kaka bo biso pena to bandaki ko intéresser na ngote puisque tozaki beaucoup plus
na liloba nzambe. Alors eloko nini ekomaki kaka ndenge ezalaka ba samedi repos boza na ndaku, répétition eza na pokwa, boke classe te bovene na ndaku. Concours moko ezosalama wana boye batu bazobeta bashit. Panda batu bazobeta bashit na concours wana eza kosalama bazobeta ba 3 shit à l'air, ba 2 shit à l'air. Alors koganga pena elekaki mingi. Na lobi na kende nanu kotala. OK. Tangu na ke kotala na ke kotala nde sikoyo nobi bashit yango babeta kezalaka boye. Esepeli sakinga. Alors tangu esepeli singai na lobi bon soki naza libre il faut na yaka kotala nini kokenda kotala bashit. Nde sikoyo ekomaki soki na libre era kokende classe nano ekokite na ke na bwaki mwa lisu er repeso ko ti classe tour atongo er répétition nano ekokite okepe obeti tour mokolo moko na ke kotala muninga moko quartier to vanda kiaye aya lobi na ngai ya lobi Vasco yo ya kaka kotala biso nde tobetaka yo poza jeune esengeli yo posala nini oya kobeta shit oya komeka tokobanda kolakisa yo na sepela kinango yango moni bible zoloba na biso ya mokanda na Psaume chapitre 1 verset 1 binzamba lobi na biso esengo na moto oyo avandaka na lisanga bato mabete esengo na moto oyo atambolaka na bato mabete esengo na moto oyo avandaka na bato bacholaka nzambe te donc koloba te ke lokola naza mwana nzambe nakoki na ngai pe na kendo kota nanga bar pour naza mwana na nzambe nzamba ko protéger nga non ozomona donc mo Kristo soko kwesami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde il faut se repentir puisque caméra ya diable ezaka kalisumu arme ya diable ezaka kalisumu siko problème nini oyo ekomaki pendant nazo kende kobeta bashit wana tangu na okende kobeta bashit et tangu na okende kotala muninga na bengenga panda benga na sepela ki na keluka pyjama tangu na luki pyjama alors na kei bakomi kolaksanga kobeta shit. Alors na sepel na kobeta shit c'est comique mon na kota pena uniforme na kata god et na tsebilamba ndaku na kata pyjama na kata god na il polo moko to single ba moninga na ndaku na ke classe OK na beti 6 na leka na uniforme na zonk na god na bandi nanga kobeta ba shit donc nakoma kosala bongo alors sangweke na ndaku tangu sangweke na ndaku papa a tomboki nango a gangeli ngai bon tellement to bandai ko to sapena papa makase puis papa palinga kinga mingi donc tangu a gangeli ngai mbala moko na bibon na bangi na okende lisusu te ata na lobaki na kokende te posa nango esekotela kinga na zongela kisusu nzela ya nzambe nzela ya nzambe puisque na saki na komo kabola na bashite répétition église babilo kwa bongo alors tangu na zongeli na komi sikoyo na système mukolo moko concours wana esalami bashit bazobeta bato bazoganga po yaki soki mukola concours okamna bato bazoganga donc il faut poso kende tozokende répétition na ba sœur na ba grand frère tozokende ngana devia bango na nzela na devie bango na zongi na ketala shit tangu na ke kotala shit muninga mibala yelinga okwa na témoignage muninga liboso na zala kindoki oya benga kinga ope ya mibala ya zandoki ebisinga Vasco na bande koluko na zomona yote ndengo bande ko beta shit na bando sepenengo beta shit soko ke kosala lit okozala bon litaire na solola kikutu na met ke na biso yango moye na lukaki o okoyeba ke alukaki nga banda ko lukanga na molili puisque place bazobeta shit nanda kutovanda ke za na pe distance à gravité et cause à la ba 150 mètres alors et tango ebisinga bongo na sepela ki lisusu na kende ko sala lit OK et senga ndeni ni ebisingo luka terling moko bien cycliste alors na kende ko luka terling
na lukina mayo c'est wana pozo ba mayo cycliste za ki moi passe au moins ba mayo net ya basi ya ba sous-vêtement ngona luki na pyjama na ngashi ya lit ya shit wana nde na landaki munenga wana na ke ko sala lit panda na ke ko sala lit voilà papa gangeli ngai na yoka ki papa te alors na telemela ki papa na longwa ki directement na ndako ba parents na komi kovanda na ndako ya bekiri ndeko kabwana nanga na famille wana oza déjà na âge nini bon wana déjà na zolanda à partir ya ba na ba 15 ans na ndambu na dena ba 15 ans na ndambu et wana na ba 15 ans au 15 ans na ndambu alors bon okomono okena lit okuta ba liter mususu ya ba âge ya ba 7 ans 6 ans lokola bébé na biso précis atelemia azana 7 ans okuta pe ba liter âge ya bazali o ngape na zaki mukolo na bango bazalaki ozomona do wana ina ba soki na kanisi bien ba 15 ans ou ba 15 et demi do na bandaki yango pe na moi moke mais oyebi sero wana collier zalaki ya bien po papa bazo na ba place bien banzoto mona banzoto pe no talibo mwana muluba lokwa banzoto ya ba frère na biso nani po biso le ba mika maji lelo ba mabondeli elia biso na banzoto to comme na santé ya nguya Yesu Kristo alors eloko nini ekokoma tangu toke kosala lit wana to umela ki pete na lit na umela ki na lit wana te alors maître wana ekoyebisanga lobi nazobimisa ba liter nazobimisa ba kacher yo oyesika mais na préféré na moni oza na étoile mingi na bimisa yo kacher na ba ancien liter mususu akala donc tango ayebisa kinga na sepela kinango mingi nga pe na koma kacher boy na sepela kinango mingi alors po okoma kacher mote fo sala ba 20 ans 10 ans ndako mi kacher to 15 ans soki moke 10 ans na lit ngai na sala ka 5 ans na lit na umeli te 5 ans na lit grand maître wana lobi il faut na koma il faut bimisanga kacher alors na sepela kinango tangu na sepeli eloko nini ya kokoma asengi biso to somba babilo kwa cérémonie babilo nini alors ba biceps to somba ba soso ba drap ba bougie noire ba bougie rouge ba bougie pascal au mona bougie moko boezaka munene boye mulayo zo mona ngwena ba couleur ebele na 4 bougie pascal mingi bato balata babilamba pembe wana baki église wana osa publicité Yesu Christ na osa publicité bato te oui donc basela ba bougeon batumba mingi alors toke ko somba ba exigence de côté soso basenga ki ya mobali ya pembe couleur nini basenga ki biso soso ya mobali OK ezaki soso mobali n'importe quelle couleur OK yo ya na soso mobali yo ya kaka na soso ya mobali OK Zomona, puisque pouvoir ya catch eza soso. Ah bon? Pouvoir à catch. Ya catch eza non, catch nyonso. Oh, landeni. Bon, yo kana biso Yves, ba comprendre ka histoire te. Oyebi est premier champion du monde na catch. Et premier champion du monde mais champion du monde na catch oyebi ke congolais na biso moko pe awa abima champion du monde na catch mutamemi catch na États-Unis za ilkit tangu catch zo bundama na RDC na nini na États-Unis catch na nkotite il faut ye bakango keleke la bundana ba ilk na France a gagné ba ilk ilk nda memi catch na France catch euti na mboka ba grec oui catch za euti na mboka ba grec ba kolo catch nyonso ndengo mona kawana ezalo omoni catch américain o omoni catch nini o omoni bandeko na biso mususu komona bazoleka na TV balobi ke biso to bundaka catch
sans fétiche. Bande kona biso wana o babuka lokuta wana po ba famille na bango ba mona te ke bazana kisi. Katière nyoso même les États-Unis. Même en France. D'ailleurs France de mutamemi kati les États-Unis. Avabi ma katière famille la makila. Makila ya cérémonie wana yango mona kaka ta katière bukani kingo. Lokola pesa sacrifice makila wana mela yango. Ata kingo ebukana na ringi tango akokita. Azongi na patancle na e o basale la kabango mukolo ya cérémonie kingo ane fozonga normal. Ata bukani loboko. Babuki pena loboko. Tango ozonga na patancle na e o basale la kiyo wana loboko ane fozonga normal. Qui mon hôpital ka sembla. Olobi? Ah, ok, mon hôpital ya sembla. Bon, nakope so exemple moko. Babwa keli ombasu. Ata ozo traité mbasu wana. Eza masasi babeti yo. Ata ozo traité yango na mundele. Lokola elima. To bando kibazo ya kolembulango. Mbasu wana etika lokauka te? Est-ce que vous comprenez? Et kaukate. Lelo biso basali ya nzambe boye. Tokobanda kotsayo na ba prière tozo bondela nzambe pona ngo moye bilima wana baya kolembula ngo ezate. Ozomona alors tango siko bazo tsayo badaki ba sokolo ngo na badake musune botiti pote kauki. OK. Pa bato mokili ndenge to banda ko sala ndengo mutu muso abetio ndeto to sali ba cérémonie na mbaso wana na pota wana to kale be esprit nyonso o bakoya balembula ba komate to bengani ba yango na esako ke monde à ténèbres ezalaka divisé ba yokana kate donc oya leki na pouvoir bengani ba oyo baza be ferrière na baza be ferrière na ozo comprendre alors soki sikoyo et comme il est intérêt à ténèbres, des mondes à ténèbres na ténèbres ba ekoyokana. OK. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ce qu'on appelle ce exemple on nous comprendre que mutabukani loboko. Ata ba kozwaye ba pakoliye ba vis, ba vixe, ba nini, ba massage, ba te plâtre, mais loko o ezo sala po loboko wane zonga to kingo wane zonga très rapide pour ko umelate. Ozomona eko umelate ezanini ezali cérémonie asala kile bazongi na patancle na e to bandi ko sala bencartation wana na bato ba sali bango patancle cérémonie na ba niveau na biso zala ki tanka na bukani sur place wana na ju douleur akobuka na wana na simbition de ko Yves ngai loboko ezongi bien yango moni ebele ba okende komba kacha koti komba kachi bwe mususu féticheur moko amunene nda bundaki wana ba douleur wanyo so abwaki yango na ring na bato ba kotala wana tango bato wana bake mutu azongi ndako akomi ko kanzoto pasi boye muso moni muto na bukani brisque na glissaki na koi no babambaki ondelo ko wana donc ya longo donc biso to bandai ko longola ngo bon alors babiloko ba parfum Santasport ba poudre lézard to somba babiloko ebele ba komaki misusu ba kombutaka vexé biblique nde koma trop babiloko wana olobi non maki za quitté alors eloko nini komi babandi cérémonie OK babengi moninga liboso lekani cérémonie bande 0h30 et cela mène à temple à maître wana. Alors babandi cérémonie bison sur na kati temple. Tozala ke belé nombre na oyeba penal sous boité. Babandi cérémonie. To babandi cérémonie babengi muninga liboso. Tant muninga liboso wana lekani. Et lo koni ne passé. Monde à ténèbres. Et senga kabatu kaka mutu oyo lingaka. Ndeba ko senga yo. Et puis ko kanisa teke yonde soki basengi olobi ke na kopesa ndeko Yves pona linga ndeko Yves tete na ténèbres za bongote donc diable ayebi muto yo lingaka yango na yebisaka ba Kristo bana na nzambe mo Kristo ndimeli Yesu Kristo vi na yo eza na danger danger c'est parce que ozobunda bitumba na binemi oyo bayebi yo me yo yebi bangote nde danger yango wana voilà ozomona
Donc toza na binemi masqué. Donc diable a un ennemi masqué. Donc diable ti azo joyo apesa yo pouvoir. Nanzela ya lisumu ayebi kombo tata na yo kombo mama no kombo bande kono nyonso. Pour ce to ba bengi master wana leki. Directement grand maître wana. Abenga kombo papa ba master wana. OK. Sa master wana pesa kombo papa na bango. OK. Mbala mo papa na bango abimi na kitalatala. Tango abimi na kitalatala bazui arme ba pesi master wana. Arme wana ozomona ko konstate ke mundoki boloko la GPT muku wa moko eza lokola parti ya loboko ya mutu. Donc elinga mabo donc ebimisaka mutu boye. Ba pesi balobi beta masasi. Ndazu yango ko tia teka kaboye e beti pe masasi. Esika papa zalaki agangi ya mutu passe. Papa kwei tozomona ngona kitalatala boye. Tangu papa kwei kuna bazowela komema moto papa kwei boya papa kwei bala mwisi batutola ndango na kitalatala ba mema na hôpital reta moto abomi azara ozomona oui directement maître wana sali bencartation oyo ba memi wana poswa pamba papa wana ekobima na tapi na temple na biso tango abimi na tapi maître wana sali papa wana cérémonie abimi vivant ou bien abimi mort déjà abimi mort c'est bomiet. OK. Maître wana sali papa cérémonie. Tango sali papa cérémonie, papa bongwani soso. Donc ozo comprendre que soso ba se o to sombaki, o ba sengaki toyanango, diable sa ponela ki mutu na moto. Mutu na kopesa. Yo moni ba sengi soso pesi soso. Or que soso wana de ba bongola kiango. Mutu o bango ba yo bako sengo sko o confirmer sikoyo et mutu o bango bakanga yo confirmer ka koboma. Ozo comprendre. Alors tangu papa wana bimi na kitalatala abimi na kuna bazole la koto maître abimi c'est na temple dès que maître wana sali cérémonie papa wana baluki soso. Tangu baluki soso bakati kingo sur place batema kila na verre. Ba pesi masana meli. Première cérémonie salami ya master wana. Deuxième cérémonie salami ya moninga moko batie makila na verre ameli. OK. Katier nyonso ava bima katier famela makila. Makila wana komela ya muto balabala te. Akomela makila ya propre famille na yo botami na yango. Po bima katier. Alors diable moko sko akopona nani o lingaka mingi yokana ebiso diable asali loko moko te nyonso o diable asala imitaka ya nzambe epa na nzambe nzamba sengaka mutu oyo za na eposa et asenga ke loko oyo za nango posa yango moni batebele ba na problème à délivrance bazolo ba pasteur biso to sambeli mingi to changer ba pasteur mingi to seli nzambe mingi tozo bikate tozo pambo mapete makam to sengezo simbate tala ndenge nini okabela kanzambe po mingi bakabela kanzambe biloko o bazana ngo tinate tala mwasi o ayeko pesa nzambe mbongo nzamba lobi ya atie oya tikala ki nango kake foalia et puis ndenga tie awa azangelo kwa kolia lobi pazana eloko kolia te yende nzamba moni alors bino bote biloko bozana ngo tinate yango bopesi na nzambe mais or ke batake belé ba biloko belé wana ba mbongo koleka mama wana mama na kika na mbongo moko libende mais mbongo mama na libende yango ndezala ki mbongo akondima po yango kaka ndazala ki nango par yango azaki na eloko mususu te ozo comprendre nde nzambe eloko asengaka donc soki mutalinga kangwama kopesa nzambe eloko oyo za nango tina soko pesa ka nzambe eloko oza nango tina te nzamba azwa kango te. OK. Ozomona nzamba azwa kango te puis nzamba tikaka te ba oyo basalela kaye ba mona pasi ba umela na pasi baleka na kokufa na maboko ya diable jamais nzamba tikaka te pour prière donner l'équipe ba prière nyonso na kwa ko bisonde to kitana témoignage tozalaki to kangi moto mais moto wana sombela nzambe lopango mutu wana sombela nzambe batol mutu wana sombela nzambe cher na oyo nyonso azalaki nango ndabimisa ndimi atika la vide nzamba remplir ya sika na vie na ye. OK. Place tokanga ki na prison troya to lukato tale na prison boy azata limo eloko asombela ki nzambe remplacer na prison pe loko ane ko pesa biso retour baninge bele bakufa na ngo bongo ozomona donc nzambe tango zo salela e
salela ina nyonso oyo zanango yo tikala vide ye moko nzamba moni kondima na yo akoya ko remplir. OK. Ozo comprendre ezanet Abraham andimi kopesa nzambe mwana se moko alobi na koyebisa Sara te sona ebiselo ko na opesa nzambe kobeba amemi mwana tunya lobi papa toyaka na basali toyaka na nyama mais lelo tobuka bakonya meza papa boko ebisa na mwana sinote soka ebise mwana kolela libonzo akolela tangu mwana kolela nzambe ozo so libonza na te. OK. Siko nzamba tali kondima Abraham place ate mwana na mutalaka aboma atomboli mbele aboma anja kangelo boko alobi tala na nzete wana moni Abraham abina moni meme Abraham atuni anja abina buki bakoni na nzeto meme zakte utwapi anja ebise tangu kaka oyo ndimaki makamu nzamba alobaki na yo ondime kopesa nzambe mwana moka koza na ye mwana tela kyo deja meme o na molimo lokolo waki kobuka nanu na nzoto okokise maloba nzambe te mwaki nzambe abimise zakete lokolo kokisi nzamba moni penzo muta kondima yango abimisi oyo ataki na molimo abimisi yango physiquement donc nzambe po salela yo papa ive yeba kabanda kosela mutu na molimo pe bimi physiquement ebele penzambe sa saleli bango na molimo pe bima physiquement a cause masumu nde mutu ezo sala ke non ezo bloquer pe lipamboli wana. Tokoya ko expliquer ngo bien. Alors muninga mibale babengi alekani tango alekani babengi ba mokombo ya yana mwasi babi pesa ya yana ya mwasi tango bayebisi pesa ya ano ya mwasi directement maître wana zobenga kombo ya na ye yaya na ye wana mwasa sali nini abimi na kitalatala tango abimi ba pesi flèche babi bete na tolo abeti na tolo place yana zaka gangi mutema akwei. Est-ce que boyeba kitango bozo kenda kuna OK bo mabatu est-ce que boyeba kiango auparavant toyeba ndenge nyezamba la liboso ben c'est nous peut makambo ko mona mabolo bate kwa boya na tangu wana yo zomona deja ki ekeko ozomona ekeko bando tambola ekeko bando loba ekeko komi ko transformer ekeko bongwani mutu itelemi ekeko bongwani nyama moko mabe soit ngando itelemi ba mi rezolo ba papa na ngai. Et puis place wana boniati déjà zali terrain moko ya mfutima donc onyo so bazolo belozo sala donc choisate. OK. Donc baninge belé ba passé onyo so bazo senga po soto bito continue to ya koloba to ya ko moyeto évoluer zalate. Alors baninga nyoso bazo passé bazo benga ba kombo ya bato kaka bango balingaka nde ba ya famille nde bazo bima ya famille batu nyoso te oyo lingaka ndengo zali awa ko banda na mwasi no tibana nayo na bana no ozana mwana oyo lingaka na famille na yo entre papa na ona mama na yo moko lingaka soko lingaka papa diable bien donc yazo zwa kaka oyo pele ko toucher ye yango même pas na nzambe faut pesa ye loko ozo pesa salo mutema passe. OK. Donc soko pesa nzambe loko sali o mutema passe te otika lobika te okangwa mapete. OK. Donc ok diable sali loko ta imitande ya nzambe sikwe komi na tour na ngali kamba ko kamwa haleluya ngana lekani tangu na lekani mbala moko grand maître tangu abenga na lekani abenga kombwa papa na biso. OK. Papa tango abengi kombwa papa olie papa bima na kitalatala ndenge batu nyonso bazo bima papa bima te makilande bima na kitalatala Parla eyolo banini mo Kristo oya ndimeli Yesu Kristo atambola kana kobanga ye atambola kana kosambela ye atambola kana kosalela nzambe na bambeka oya motema moko andimi kopesa na nzambe yatika la vide nzamba tika kaete na mutambo wa diable na monde a ténèbres to bande komona bango te to mona bango makila. Donc vraiment Christ tango ya na nzelanga na oya na époque wana fona kima pona omona ete na omona makila. OK. Ozomona siko eloko nini passé olie papa bima ndenge baninga nyonso ba papa baninga babimi bande ko na bomba bimi makila nde bimi na kitalatala tangu makile bimi na kitalatala mbala moko grand maître wana lobi na ngai na bengi papa na bino mutu yo lingaka mingi
poto sacrifier neti baninga bimite siko yo moko pona mutako pesa. Alléluia. Tikete changement kota na kaya baini na biso. Nzamba sala changement. Sika nyoso bakoluka biso na mitambo na kufa. Bamona biso te bamona makila na Yesu Kristo. Yozo lande mission oyo. E sika nyoso balukaka yo babomba vina yo bakanga libota no banyokola otango molai. Bakomono lisusu te bamona makila na Yesu Kristo. Papa bimate makile bimi. Tangu makile bimi. Tala siko présence nange komi ko chandise ba projet ya diable. OK. Puisque libondeli ya baboti nanga et protégeaka. Yango Bible bimu libondeli na Mokristo ya Mokristo ko biki sata mokufi. Na libota momba. Alors papa bimate. Tala siko changement présence à libota nanga et comme ko chandise ba projet ya diable. C'est que te présence na yo et chandise ba projet nyo so bando kalibota na yo. Donc papa bimate makile bimi. Siko grand maître na bisika na bengi papa na bino bimite makile bimi moeto continuer zate. Yo moko luka mutu pona pesa. Est-ce que vous comprenez que batu nyonso bango moko baponi. Mais na tour nanga changement salami et kominga moko na sala nini na luka muta ko pesa. Bengi ba ina posa na yo makasi ba mona ke loko moko ke. Okoya ko comprendre de loko moko zo passer. Omoni avant ngai na bapa senga kacher mettre kana lo bako za étoile mingi. OK. Siko ya ko comprendre étoile wana o mettre wana lo baki. Siko eloko ni ne passé landa. Et ko komake tangu papa bintu babi yo mo luka moto pesa. Na benga kombo mama. OK. Olie mama bima na kitata la mama bimate. Makilande bimi. Balobi nanga chanze mutu pesa. Donc na komo chandise monde à ténèbres ba projet etikala kozalate. Na benga kombo ya liboso tina mwana suka. Mutu moko tazomona na libota nanga kaka makilande ezomonana. Po ete papa nanga na mama nanga bazaki na vie de prière pe vie ya kosalela nzambe. Pe ya kotambola na kobangai. Alors ba monana te. Sikoyo cérémonie nanga na sima nanga batu musupe bazaki faut ba passer. Monde à ténèbres c'est la cérémonie ko banda 0h30 ti 3h30. 30 minutes zalaka yoke ko boka bamvutima bozongeza ka 4h. Ndoki azonga 4h. Yango moni soko moni na quartier vandi 4h30 5h juste sous 4h30 5h juste mutu moko kombola babala zotsa makelele ye bazando ki era kitaka yango wana. Tozwana ba détail témoignage bana nzambe bakolo bamvutima ko tokoya kolobela ngo ndenge bamvutaka ba quartier mabale zalate misale zalate ba makambo ebele pesa ba basia ba tukindumba mozomona ba phénomène même ba kuluna mingi ezali biloko ya ténèbres ndazo créer yango ti. Alors eloko nini est passé babimisi biso nyonso potenzo leka tokome déjà tozolanda ba 4h30. Donc cérémonie nanga 8 ans mula ime ya baninga musuzo koma 5 minutes te ezoleka. Babimisi biso libanda. Pourquoi babimisi biso libanda? Na yaki ko comprendre ngota on na koti na kata bozindo ya témoignage. Donc tokoya koyeba na source sa témoignage yaki na koko moko akabaki ngai. Alors koya ko comprendre que babimisi biso libanda c'est parce que ezalaki na koko moko oyo akabakinga. OK. Tant que tu as un témoignage to kolobela yango. Siko babimisi biso koko wana eko paraître après biso. Na eko eba ngoto na kati ya temple wana. OK. Na eko eba ngoto na kola ki na kati ya mystique. Alors koko wana bimi ba eko négocier na maître wana. Ayebisi maître wana lobi soko a raté cérémonie oyo. À cause ya mabondeli ya ba parents na ye. Et qu'on réclamait et qu'on bimisait au Kozangaï pour yende fanatique la pouvoir. Alors koko na so na Libyen azako ba famille na bino. Oui okoya koyo kazako koya famille na biso za ya côté moko. OK. Okoya tangu tokoya po daki okutana na koko na tangu dena sikuta ina Lucifer nde na eko kutana na koko wana. OK. Alors eloko nini est passé? Ba négocier ce qu'on a koko wana. Pour être maître wana lobi batu nyonso ya famille esimbité. Même mutu alinga ke simbité. Na ba critère ya cérémonie ya catch esenga kabwe.
tokosala ni alobi te lokola ye naza kokabaye donc naza na kabie na maboko na bino po ete na luka ko réussir na kopesa pouvoir na biso donc on comprendre que pouvoir ya catch ezalaki likolo par rapport à pouvoir à bondoki ya famille. OK, ozo comprendre alors eloko nini est passé koko wana lobi ye moko aluka moto apesa. OK, ba négocier na maître wana koko wana disparaître abimi na balabala ba mama moko mibale bando kendo zwa mapa tango bazo kenda bimeli moko abeti kibota abeti libaku akwei akufi sur place tango akufi ba bengi biso tokoti na kati ya temple tokuti mama moko mukolo akufi wana na temple ndesko maître wana sali cérémonie abalusi soso akati ekingo ba pesinga makila na meli donc makilo nga na melaki pona passer na cérémonie akati ezaki ya famille na ngate ezaki ya motalibanda or que na tili ko bimisa pendant 24 ans na bimisi bakati rebelle na kati ya chango wana na sala ba cérémonie ba bima bakati na otanga ba kombo da bonté pour publicité za Yesu Christ non ça peut ça mutamukilité ozomona alors na tikali komone sika mokote Kacher na bimisi na sali cérémonie apesa motalibanda na cérémonie jamais loba soki déjà koli akomi na ba recherche na ndenge na ye mais boya pesa motalibanda na tikali komona ngote mais nange salama et salama pourquoi présence ya ba parents nanga na présence nanga et chanzisaki ba projet monde à ténèbres yango mwana na nzambe présence ne faut changer ce projet qu'il y a monde à ténèbres. Donc présence ne faut compliquer monde à ténèbres. Donc moi na nzamba la kate tango zo le la yeba que monde à ténèbres zo sekayo. Alors elo koni n'est pas eko passé. Tango sikoyo tango babimisi mama wana mama bakati ki ba pesinga na meli makila makila na melaki basalinga cérémonie nzoto changer na komi komona bandoki ya famille na bandoki ya quartier mais bango bazomona ngate c'est parce que nga ba pesinga pouvoir o ezali kolo ya bango yango mona koyebisa na ba Kristo mingi na ba o bandimela Yesu Kristo na ba o no bondimelité bondimela Yesu Kristo loko liboso eloko mi balé na koloba na bino ba o balobaka ke balobaka malédiction sa cause et simbakate mais lisumu eza malédiction nzambe nda lakeli mutu na nzela lisumu. OK, est-ce que vous comprenez? Nzamba lakeli Adam na alakeli Adam na nzela lisumu biso nyonso tozana makila ya Adam même mbono wana katel bo mama na ye ana makila ya Adam soka botami lelo akufi lelo akufi na lisumu. OK, ozomona soki mama na azalaki na vie après vie ya repentance nde na nzela na ye abikisi mwana wana pe akufi na masumu te ozolanda puisque makila na Yesu Kristo nde kolongola biso kati na masumu yango nde pesi biso identité sika ozomona alors bana na nzambe botika koloba ke malédiction soit à cause de simbakate qui mande lisumu pour caméra diable zande lisumu arme ya diable azobomela nango bana nzambe ezaka lisumu tala lisumu nini oye kabola yo na nzambe pour lisumu nde mutu e kaboli yo na nzambe alors repentance ezongisi bolingo ya mutu na nzambe eloko nini passé tokomaki kobunda bakati après cérémonie wana na kobunda bakati wana tokomaki kobunda topola kaka tobunda topola kaka mukolo moko bakombe zalaki na bar mo babenga Karai eza na njili na quartier 12 c'est rwana na face nango place eza marché liberté za kite zalaki wenza bitabe wana tolo bela ne 94 alors eloko nini passé wana tozo bunda bakomba wana master moko utaki mbandaka ba age na biso kaka kisi ya lisekite donc master wana zo bunda bakomba zo gagner abunda kutuna mettre for o ya format kinga wana sala inga cérémonie bakenda nil OK maître azaki na kisi ya lisekite master kisibu to komo kangama na ye kiri ya ba master betu meba kacha sika to pese ba mbongo to zola ke ku hotel moko to futela on kana venir Karai wana zo vanda wana to futela hotel wana zo vanda wana to pese ba mbongo tekela biso bakisi malgré zo tekela biso bakisi meto pola kaka tangu bakombe sili master na benginga obi Vasco
nalingi na zonga na ngambandaka. OK. Mais soko lingi tokende na yo to okende kutana na grand-mère to apesa anga kisi. Apesa yo pe kisi. Comme ça kisi oya kopesa yo. Oko mape niveau moko na ngai. Pour na moni aux en étoile mingi. Est-ce que vous comprenez maître na epsa kinge étoile yé pa lobi na étoile. Donc yé azala qui peut envoyer. Donc koko wana mona ka niveau kabaki ngeza muke réclamation ba prière eleki makasi. Omoni ndenge diable réclamaka mutu kati na masumu. Ndenge pe nzamba réclamaka mutu na mabondeli. Donc ba papa nanga na ba mama nanga libota nanga bazo sambela makasi. Nzamba bimisanga na misala wana. Toza libota misala wana te. Alors mabondeli na misala oyo papa nanga na mama nanga banda ko sala. Ate umelaki. OK. Mais lelo ata papa za lisu na vite, mama za na vie e botimbuma. Lelo na ko mosala na nzamba réclamanga. Donc nzambe ya edi na bala soko kangami na ya ko réclamer yo. Alors nandimaki na sepeli nango to voyager na masa to komi maluku to bundi to komi kwa moto to bundi bolobo to bundi lukolela to bundi ngombe to bundi to komi mbandaka. Tant to komi mbandaka ebisinga to kokena pa na bisote to ke to kutana na grand maître. Tango ebisinga to ke to kutana na grand maître mbala moko to komi pa ya grand maître wana na kokoma biso to koma grand maître wana pazo bima na porte ndako. Grand maître wana benganga na kombo na ngai. Sana pese kombo na nga. N'époque wana ne 94 ba téléphone ezate. Na moni pesi kama sana koti na fonita benga. OK bazo kutane na ba réunion et puis bazo sola nzela na banzeta kombo. Pour bon bazaki de na niveau moko ya likolo. Pour mona ndokia sala communication sur place na moi na nzeta kombo. Loba kazan doki ya monde voto pour n'avoir coupé ça explication ba monde monde voto est un monde suka ya s'accélérer donc le niveau koko na zalaki nango oyo alinga kapesanga alors koko nani met grand maître na benganga na kombo na ngalobi Vasco boyi malamu ele kelinga ibi kombo na ngandenge nini OK bo sola na masana nzeta kombo alors masana obito kepa na biso to kendo sukola abibo tika ba god wa lobi boko to ko bi voyager na tongo makasi to koti ba god ayamba biso bi na préparer ki de biloko na bino kolia donc ya yeba ki déjà tozoya yango nazo réclamer nanya kabaka yo nanya teka kavina yo nanya teka libala na yo lelo banda kolela libale ya kate mobali ya yakimi nanya teka musala na yo lelo banda kolela chômage lo banda koloba ke ngai ezanini nanya teka santé na yo oyo nyonso ateka yo ateka via bana na yo tikete na pokwa lelo mabele fungwa memela ye na kombo na Yesu Kristo ozala libéré. Alors je crois bien maître Lisa maître Lisette Kanku Mpungu Kanku Mpungu fait pas kon nzambe malamu azota la biso ya zolinga vraiment azela place oyo aza patiente azela place oyo odindaka na libulu ya nguma. Alors et ko passer que il y a yambi biso ape biso biloko to liembi sama nyama kotumba OK yakina ngo misunya bato. Tolie ape biso agene to meli to kesukola na tongo e na butu wana to etozongi to zongi to lali e ko la musabiso 4h moins 5h moins tango la musabiso 4h moins la musabiso 4h moins to kitina libongo to katozi ba bagage to kitina libongo tant to comme na libongo to zu monter to eko voyager to ke kokoma na mboka oyo ba bengi basankusu. Okay. Tant que comme na bassan kusu to jeu hotel na bassan kusu to vandi butu ekomi à partir de 0h30 ko la musabiso tango la musabiso ngana lobi ba komba kachango to ke na butu boy muninga wana mba mo lobi te to kendo sa cérémonie to ke bunda te na sepelaki puisque na eba ke loko na yeli yango wana. Alors
amemisi moninga wana godi na ye ye pa memi moko toke tokomi pembeni ebala bimisi ba cercueil bike kwa pelisi ba bougie aobi tofukama tofukami place yango molili zamba pembeni ya mai abandi bencartation panda bandi bencartation tokomi komona mbonge ya makasi ekoti na mai mbonge ya makasi ekoti na mai eloko moko ezopanza mai eloko moko ezopanza mai eloko moko ezopanza mai eye komi ti pembeni tozalaki tango ekomi place tozalaki natala boye nguma moko ya monene te nguma wana monene komi pembeni na biso abimi na mai akomi pembeni afungoli monoko na ye tango afungoli monoko na ye mbala moko grand maître wana lobi Vasco kendo kota na monoko ya nguma wana ngana lobi ngana akipona kota na monoko ya nguma te ngana akibosala nga cérémonie to bopesa ngelo kumuso ekomi okota libuna nguma boyenini moninga memaki nga lobi Vasco tosa awe non ezalaka te ezalaka kawe na lobaki na motema na ngana lobi na sali erreur moningo aki ko sacrifier nga alors cho ezalaki te atogangi nani akoyoka yo na milobi awa suka na ngai tika esprit contre nakosala nini nazokota nakobanga cho ezate na ebeka ke muninga wana ndaye ko sacrifier nga alors na koti na monoko nguma wana nguma mutaliboso nguma wana melinga alors na ekomona muninga nanga pakoti metke wana pa ya koti siko ba place enga na komona bango bazokota nazomona bango nde bakota na kati ya motuka est-ce que vous comprenez ngana mone na koti na libumu nguma tango bango bakomi koya kokota nazomona siko bakoti na kati ya motuka masa nanga koti na droite moninga wana na gauche e bando lekelanga motuka komo kende motuka ezotambola liboso sans chauffeur ezoke yango mo komo lekelanga na lobi mais au juste comment na kokota na monoko na nguma na koma na kati ya jeep moko ya parfumé ezokende ezotambola ezokende pande ezokende na komi komona ba immeuble ya ba milai ba mituka ezolekana n'epoque wana na mona mutuka oyo limuzingi oyo ezaka na ba TV banini na sima na mokili na biso non natikala komona te mekuna na mona ba mituka musu non na mona te oui alors ezotambola alors ezolekela ngai ba ville batupe sikoyo mutuka wana etelemi place etelemi yango moko ba porte fungwami grand maître bito kita grand maître kiti na gauche na bokolanda grand maître po nazo bangaye moninga wana kiti na droite na lande po na gina confiance ne OK confiance ezaka kana Yesu Kristo alors tango to kiti esika to kitaki prince wana ezako denda lokola chambrière tozotambola na prince ozomona pena ezodenda donc on dirait baté musto ba ressort moko boye na se dendi sabino alors pendant to tamboli to komi liboso a mir moko lopango ya munene mulai na mwendenga comparer ngo te na mboka na biso mira munene mulai alors na kati ya clôture wana na eko na moni ba diamant ba or na mir wana ezongala l'autre poussa liboso porte wana mettre le bito fukama abande koloba na ngate abande koloba nde na abande koloba na muninga ntando lo bande na ngapo ngamba liboso muninga wana déjà kenda kuna longtemps to fukama salle bencartation porte fungwami tant porte fungwami nde na kende komona makambo na kati ya lopango wana voilà makambo mona ki na kati ya lopango wana et dakini ni juste flash et pour que to kata na biso pour la deuxième fois to ya lisusu pour la deuxième partie na biso je crois bien on va continuer avec la noter soit relativisation à résumer bandiko va maintenir OK merci prochainement to lobela nini évangéliste Elisette Kotangela biso na mokanda Esaïe chapitre 42 versets 6 à 7. Nous lisons le livre d'Esaïe 42 verset 7. Versets 6 à 7. 6 à 7, nous les lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, l'Éternel,
j'étais appelé pour les salir, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Merci, Maître Lisette. Voilà, toujours une témoignage de Bisso. En résumé, Bandeko. Va retenir Nini. Alors, la deuxième partie de Bisso, Nzamba lobi, ngai nde mutu na poni yo. Donc Nzambe nda poni ngai. Nzambe nda longolinga na libulu na ténèbres à transportenga aye nanga na lumière. Nzamba lobi ngande na poni yo. Na tindi yo. Kende koblongola bana nanga na boumbo. Bimisa ba o bakangami na prison, bimisa bango na prison. Kende na kofungola bango miso. Bien aimé awa na lengi kofungolo miso. Poete nzambe nda tindinga nzambe nda ekoluka yo na nzela na témoignage oyo. Bible lobi bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino. Mutu oyo ayebi ndenge bakangaka ayebi pe ndenge bafungolaka. Mutu oyo ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka. Soki diable utilizaki nga pendant 24 heures pona kokanga ba vie ya bato pe pona kobebisa ba vie ya bato lelo nzamba za ko utiliser nga pona kobongisa ba vie ya bato oye beba et puis pona kofongola ba vie ya bato oye kangama ndeko Yves tangu tokoti na kati wana na mona basala ba prison ebele. Donc, ceux qui n'ont pas compté le nombre d'angwa, toko matati butu. Alors, tangu tokoti na moni na liboso prison moko ma bende. Batu moko bakangi bango ba chaîne na lokolo. Moko. Batu wana ba papa basi pe mibali. Bazali kote ya na kati ya prison wana lisekite. OK. Oh. Na tous les grands maîtres wana. Baote na kati. OK. Na tuni grand maître wana awa tozali wapi ayebisinga awa tozali na monde astral ezali prison ya ba monde nyonso ya ténèbres prison nango eza na kati ya monde astral et monde astral eza na se ya mai okomona na balabala moko oza na quartier moko ata elange koti ya makasi ndenge nini mai ekaukaka te yeba place wana ezali déjà monde eza wana prison eza wana bateli bino ya kokanga bato na quartier wana ezesika donc se ya mai nyonso ezali prison alors monde astral ezali monde ya besclave place bakangaka besclave na tuni siko ba pasteur oyo baye kosala na monde ya besclave pe bazote aloba na nzambo bi ba pasteur o bazoki bakisi ya bonction. Basala ka bonction na l'église na bango. Batondisa l'église na bango plein na bato. Tangu bazwaka bakisi wana bazwaka na ba numéro ya chambre. Donc numéro ya chambre ya li caché à 666 o babengi marque de bête. Tangu yo kotaki na ndako nganga kozwa n'importe quel kisi. Yeba kozwa ki caché à 666. Ozwa ki caché à 666. Et kaka kokota na ndako nganga te lisumu nyonso zo sala. Ezali caméra diable. Direct ezana ba démon moko bazana kati ya monde ya mystère de l'air. Tonto tanga ba monde to pesa ba signification. Bana kati ya monde ya mystère de l'air. Ba démon géant ba baza uniquement pour na obeta caché à 66. OK. Donc mutango sa lisumu ozomba mo caché ya prison. Ya kati ya monde à ténèbres. Yango nazo bandela koloba mo Christo koi na 18h juste au koi sami na lisumu. 18h 1 seconde se repentir. Puisque repentance de mutezongi si bolingo ya moto na nzambe. Ko ulinga te ko umela na lisumu tango molai. Eloko nini komi. Pandake na moni ba pasteur wana baza kote ya sa répond. To poussani lisu to komi na sali mosusu. To ke komona basi ebele bana machombe ba mateli bango na mapeka. Bana wana baza kolela epa ya basi wana bazongisa bango na mokili pona ni balongoli bango na mokili avant. Na tous les grands maîtres na basi wana bana machombe bele na mapeka ezanini ba misu bana moko mibale misu 5 misu 10 ya ba 15 peto mona. Ayebi singa lobi baso bande kolongola bazemi na mokili. Tangu balongola ki bazemi na mokili bazwa ki ba kasha 66. Kasha 66 ezali numéro ya chambre.
banda bazalaki na mokili bazo vivre na mokili mais ba vivre kapé awa na prison ezana bato ebele a vivre kana mokili ma vivre kapé déjà na prison donc soko moni mo Kristo to mutu kati na mokili ozomona problème moko epa na yo ezozwa solution te oluki ba solution ndenge nini ozomona ozozwa te yeba dozo vivre na kati ya prison donc mutu a vivre kana kati ya prison eloko moko te ko progresser na nzoto na ye donc merci papa Daniel papa Vasco to komi na biso vraiment la souka. Et je crois bien que tout le monde est deuxième partie pour la Malasima, Torozo, Papa Nabiso, frère Nabiso, Daniel. Papa, numéro de téléphone, prière, aussi Liloba, Naval Nanzambi, surtout pour Nabiso. Prochainement, en résumé, tout cela, Nini, la deuxième partie. Natique Léo, micro. Ok, merci Ndeko Yves. Et là, on a quoi, Bissana, Banana Nzambe. Repentance yangonde mutezongi sakabolingwa motona nzambe koluka beglize ba prospérité te o kuna bazobimisa bato basete kuna bazobimisa bato bambisi bien aimé wana eza ba magie soki olingi obika bien aimé ezaka ka motema nayo puisque repentance yangonde mutezozongi sabolingwa motona nzambe lisumu nde mutekaboli motona nzambe repentance yangonde mama ya délivrance pour te Yesu Christ la lumière du monde tango se repentir na mokanda na proverbe chapitre 28 verset 13 bible lobi moto oya bomba kamabe na ye vi na ye bongaka te mais moto oya bimisaka mabe na ye na miso na bato nde azwaka mawa na nzambe nde nzambe alimbisaka masumu na ye azongaka na se na makolo na nzambe. Bien aimé, c'est repentir. Toki makanda na nzambe zali koya mezo ya male malembe. Pour repentance des mama ya délivrance et délivrance des ali mama ya prospérité. To se repentir, to zonga na se na makolo na nzambe, to ko zonga bana na nzambe, to ko lukelo komoko te na makasi, pour te Yesu Christ za lumière du monde, soka kitina kati na bomo ino vino ifwe changer. Yenda za facilitateur a facilitaka vi na biso. Soko za na Yesu Christ to ko lukelo komoko te na makasi. Numéro nangezali 081 43 30 475 00 243 81 43 30 475. Olingi kobenga poto partager, olingi kobenga poto sambela, ozana mituna benga numéro wana. Mutu ayebi ndenge bakangaka, ayebi ndenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge ba baby saka ebi ndenge babongisaka soki diable utilizaki nga pona ko bebisa ba vie ya bato pe ko kanga ba vie ya bato lelo nzamba zo utiliser nga pona ko bongisa ba vie ya bato pe ko fungola ba vie ya bato esiko zali bien aimé simba motema nayo nzamba lola nzambe na nguya to pesi yo merci to bandaki no lokola alpha to succession lokola omega tika ete papa loboko na yo esimba moko na moko akolanda émission oyo atazalaki maladi na kombo na Yesu Kristo tomela makila na yo elongola maladi na biso a cause makila na yo ekataki ba réclamation nyonso balie ya famille oyo bandaki ko réclamer biso papa makila no ezipa bana na yo et sécuriser bango nguya molimo mo santo no kitakati na biso na kombo na Yesu Kristo o nyonso za volonté notable konza molili et bebisame au nom puissant de Jésus Christ ko bandalelo Yesu Kristo kitikati na biso lokola lumière du monde motu nyonso akolanda témoignage oyo zala facilitateur na ye facilitateur abana na ye facilitateur alibota na ye baluka liselo kona makasite pote Yesu Kristo o visiter bango na kati na pokwa lelo okobanda ko salela bango eloko nyonso na facilité na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso to bonde na kondima tolobi amen. Amen.